Depuis Tangani, azo finga mana pamba. Tant que ça pèse ça la rapé ba geste na yi. Zonga na base sol ça ba ta base. Ba yeba gazo vivre. Mais yo so ko la ko détourner ngo. Oyo ko pesa député ma solo lukuta. Ata lelo ba grand pote Joseph Kabila so ki pe lelo yo ba bazo finga bango bazo tonga mona ndinga mabe. Eza po bato belé ba tamusa komona mona ndinga mabe. O vanda na kini kutu maman na galère. Grâce à Vieno, grâce à mes parents, nous sommes se retrouver dans Mikili. Les gens comme Koumi cette toile, nous avons le temps pour faire des étoiles bazaki. Ils ont grâce à l'idée Rwanaté. Ils ont comme ça poton zelanda. Mikili on peut changer. Te biso to bina tango kala tonto aleba mi so bokangi photo boko zelon 1 mois. Em so bozeli pe 1 mois photo ne bimite ziki nango. Ba omo zela bino bokendo bandela. Ba pesio ka mo mini poste. Maboko no kana kesa leta ndenge bosana o wana nebe bosana nga na olingo ndeni ndo kilungwa baboti yo mobali obimyo ko mi pede babotaki yo momyo obimyo ko mi jo ofando zaki sans fonction sans boulot général moko penser na bengi yo apeshe poste Afrique apeshe que poste on a pour salir yete. Lelo grâce à Moutou, on a to bengi grand politicien. Vous allez dire simple Moutou. Grâce à Pasteur, on a to bengi un grand homme dédié. Vous allez les respecter yo. Lelo yo bat bakuma mona lokwa ça sali ingratitude. Yenda zo bima yanki. Ingratitude, futa kateo. Ingratitude et futa kateo. Ingratitude et futa kateo. Nazwa kayo na zamba, na bimisio na mokili. Mbote batata, ba mama bandeko basi mibali sike fandi bino, bandeko bazali banda ya Congo. Ezwa mibino ba Afrique du Sud, Angola, Congo Brazza, Belgique, France, au Hollande biso. Na chaîne Oyo Eboka Style Officiel TV. To sengi na bino tout d'abord bo s'abonner nan. Bo s'abonner massivement. Et en plus bo ça la partage l'émission massivement quoi. Et comment veut dire bandeko baza connecté te bandeko no ba s'abonner te benga bango bakota. Veut dire to kabola makanisi to na ngolelo to lobela sur ingratitude. To ça la partage des idées. Pour Namboko yo, mukili yo bat bakuma mona ingratitude le wa ki yanke. Ingratitude ya ki yanke te. Ingratitude eza ki yanke te. Faut qu'on la reconnaissance na mutu asala yo. Ndeko place fandi yo sala reconnaissance na mutu asala yo. Na domaine tout yo sana ngolelo. Tous les domaines pour place ozo vimbana, place ozo salama. Faut la reconnaissance na mutu asala yo na domaine wana. Au fond, il a parlé de chômeur. Ça l'a raté. Grâce à Ndeko wana, grâce à femme wana, ne comme bango bengo mo preso, bango bengo mo pao, ne comme respecté. Tala siko ni nozo pesa na retour. Ni ozo pesa na retour. Lelo yo bat bakoma mona lokwa ça sali ingratitude. Yenda zo bima yanki. Ingratitude est ça qui y inquiété. Ingratitude est ça qui y inquiété. Déjà sur le total na liste ba yanké, na liste ba yanké grand ingrat à la raté. Ingratitude est ça j'ai ça arme ba zoba. Ingratitude est ça arme ba ndoki. Déjà mon toza ma yele. A ko travailler na arme on a té. A ko utiliser en ngoté. Vous allez simple Moutou. Grâce à Pasteur na yoto ben un grand homme dédié. Ozo les kabazo respecter yo. Grâce à Pasteur wana, mais lelo Pasteur wana nem ta comme premier adversaire non numéro 1. Un grand Ndoki. Longwa. Obana ko beta na orchestre manzanza. Ozo souffrir ko beta drum ya kikombo. Ozo souffrir na koyemba sèche. Lelo leader wana benda yo atio na mouvement abimisi na miso bata bimisi ba énergie pour mukile ndima yo.
Première diversion, on a mokili leader wana. Un grand. Yo sango vandi zo kanzene zo bima yank. Zo bima yankete. Zo bima zoba numéro 00 sans matricule kutu. Soko vandi lelo comme la calculo combattre que muta sala yo. Un grand. L'ingratitude ne paye pas. Ozaki na politique à balabala. Ovanda na nzela. Lelo grâce à Moutouana to bengi grand politicien, grand prêtre sur le Canadip. Pour Moutouana confier à qui. Si ko tala na retour. Tala na retour. Nini oyo pesier comme na retour. Mais lelo soko landelier que politicien na peuple yinaye. Nkonjo na peuple yinaye. Et ça pone ça le nom abe. Et ça déjà une gratitude. Pour yo a chaki yo place wana te pono que ne otambuze sanga mabe. Je ne pense pas. Après ça que yo poste wana te pour nyoko la peuple, je ne pense pas. Mais ça après ça que yo poste wana pour avoir la confiance na yo otambusa comme on na basansa bien. Romatisa comme on na sansa bien. Mais yo yé comme yo samanga mnaki yanki ya salité na nenga buzoba na ngosikoyo. Peuple tout est uni, peuple tout est péché au Congo. Un grand. Pour ça, ça va bien. Bon, on a été. Au fond de sans fonction, sans boulot. Général, moi, pensé à Bengio. Après, je poste à Free. Après, ça, je poste, on a pour salir, il était. Après, ça, je poste, on a pour salir, il était. Après ça que pour bikanango et non ko salir comme na ye. Mais lelo ne ba besoin la ndina million na ba linga kalisu comme général wana te pour yo. Déjà fruit no eza mabe yango to bengi un grand. Ndoki. Bozo bungu la makambo. Bo vanda ga bino tu bozo la na mutu moko bino tu na sima mutu moko bozo kumise bozo yembele. Mais lelo dans les pamba nango. Sabo soit na fingi bino telo bina bino ya dale pamba dango siko bino be bomo tele bomo finga yi eza gratitude to linga bino te ndenge bosana o wana nebe bosana nga na lingo ndeni ndo kilungwa photo bongize saleli ingratitude to mona ka te na bato o msuki na soki na moi na pas faire ça va faire ba parents na yi. Les parents babundi ko pesa éducation bien. Les parents babundi pose à la frais. Mais lelo imagine zo pesa libanda pour na parents na yo. Imagine zo pesa libanda pour na parents na yo. Yebisa biso le to yeba. Ozo défendre comme famille la manière nini. Non comme PD. Baboti yo mobali obino ko mi PD. Babota yo momio obino ko mi jo. Je ne pense pas que les parents n'aient tant que les éducation, que soit comme 18 ou comme 19 ans, ou comme 20 ans. Aux amis, moi, je suis moi aussi. Attends, moi, nous avons sali l'image de mes parents. Et c'est une gratitude à faire mes parents. Yo quand c'est une gratitude, c'est un grand zaka que mouton on a que nous le Taliban n'a pas essayé musala. Jamais. Attends, moi, na ozo bimisa image de mes parents na nenga mabe. Et ça fait les gens gratitude. Yeba yango yom to vivre bongo. Et ça des gens gratitude. On doit salir comme mes parents. Entre ta parole l'accent au fin ngate. Entre ta parole l'accent au yibate. Parents qui ont une voix normale. De sorte que l'homme ne défendre les parents. Mais yo wana lelo maboko na caisse à l'état. Ba pesi yoga mo mini poste. Maboko na caisse à l'état. Kanyo muibi. Ndoki. Auto salir ba parents. Bon amona tsmaka moya ingratitude net à limiter. Net okumba makamora na ndenge ya. Que master na ngana bimengra. To momi na ngana bimengra. Te atana ndenga famille ingratitude ça. Atana ndenga mariage ingratitude ça. Faut que timba faut yeba. Biso to boule pe na ndenge na biso. Tozo yo kabino
tozoka ba suggestion na bino toyoka ba critique na bino toboya te biso toboule pe na ndenge na biso mais toboya pe te toboya mutu te na kati ya plateau yo caméra ya mututu oyo azoboule na positivité aya alega kopesa makanisi tozoboma nde mwa négativité wana toyebike kosila te mais toana mposa todiminue yango nani komarche ya mboka yango mpe ezochange te kua mokili yango mpe ezochange te biso toyebi na ntango ya kala ntango toaleba mike so bokangisi foto bokozela 1 mois mosu bozeli mpe 1 mois foto wana ebimi te eziki nango bakomozela bino bokendo bandela vitesse ya makambo vitesse ya kimuke ya mabe vitesse ya ingratitude bino bokanisi makambo osala eza makambo ya bien makambo ozosala eza makambo ya bien makambo bino bozosala eza kitoko ata mokie te so bomoni mpena lelo toye kotonga bino baingrand veut dire ke bamarche na bino eza kitoko te yo ne eza boso grâce à leader wana te yongo comme ça poto nzela ndako soki leader wana pesaki yo makambo te beta calcul baningani oyo bandanga na bango bandule na ndenge bakartier banaye baprogresse lokwa yo bamaster oyo bandanga na bango ndule yo beta na calcul to banaye koyemba na bango sèche mais lelo nga na se retrouve na grand mouvement nga na se retrouve lelo pemena mopao na se retrouve lelo c'est un sonne bamaster bakoma luka nga ba choquer nga lelo comme kumisa étoile no yongolo ba ketango bofanda kana ba étoile bazaki te yongolo ba ke ba tout ba neko bricoler ndule le roi yo bazaki sans étoile to bazaki sans idéologie bakutana ki ne bana bakwene na bapula ngote bakwene na bapula ngote yango ba se retrouver te yo kutana okwena na pulu wana na ora wana na mutazana ora abimisio se sacrifier ba énergie ba masto tanga na bango ils sont les gars qui ont mayeli. Mais dans le milieu politique, ils ont brûlé le roi Yoti. Et ils ont beaucoup de gens qui ont choper confiance. Mais ils ont salir Moutouana pour ne salir le nom de au fond, ils ont maman la galère. Grâce à Vieno, grâce à mes parents, ils ont se retrouver dans Mikili. Mais tant qu'on commis le milieu, comment répondre que potes à Arabongo. Hein? Ils ont Ninyango. Eza nini yango to lobby to zoloba bana kini fo timba veut dire tous les congolais fo timba na ko chrétien mo mukie na idéologie étudiant de na Inde sensibilisation ba congolais ya ko no telemela batu wana et ça la nga vrai mais bo kende bo buka te sommation bo tcha bango mbamba ba image tambola ba comprendre mécontentement na bino o se retrouver na mikili so ba reprocher au poto ya bongo poto ya bongo soki ya bimisa ba énergie te so tchaki ba sacrifice te ongolo ba poto ya bongo un grand bandoki lelo neza boy ba bengi un grand homme dédié pasteur wana zo bimisa zo pesa yo espace oteya odala libre ko bimisa mayele na yo mukile ndimi yo lokaka pasteur lobeke mutuka no zongo esute au balou qui est lié dans tout ça le toujours lié à ta foufou chez ata muteki apamba ndo qui est grand to linga ngana linga bino te o mo bino bato bongo na linga bino ta mukiete ngana linga nde bato vrai na lingi bato vrai na lingi nde bato ba boule vrai ah ba kinois na lingi bato ba zo boule vrai le vieux wanjo biso na totonga to lingi nde bato baso boule vrai ben ingrat to lingi bango te congolais bako sakane nenga te lokwa lipa congolais bako sakane bongo te lokwa lipa biso to yoka na ba histoire ya mboko oyo bat ba longa ba Afrique du Sud ba uta par-ci par là ba so ordinateur na Congo muto beli so wapi na Afrique ba longole ko zo traitement na Congo maintenant ni lelo yo je ko baluka ka tout d'un coup ka bongo bakomo sakana biso bongo so bazo kutu kantino basokolela mai bazo ngona valeur sanyo balela bazo na valeur et bo ponite bo moya mutu surtout congolais ta muto fa défendre makambe belé na ndenga ba Afrique o libanda mais biso na biso to fanda totalana niveau ni to sala ngoto komi wapi lelo quoi to
tolonia to bande koloba bino bengra to lingi bino te tondi maka oyo baninga bazo sala to za reconnaissant ba o baninga bazo sala poto komi o vivre le roi na système aurait effacé les tableaux ingratitude na bino tozo ebate za contenu ani contenu poste contenu nzala to élévation de les kabino mutu moni misa zo finga muneti kofi olombi de kana facilité ndenge wana aleka na kati école wana milita zo finga misi o finga lide lokola we ranson ningia makana facilité bongo mais so lelo komi bongo za grâce na yi eza ba ingratitude moko makasi lelo ne eza boye ata so to fandi to tanga ba komo na nenga kotonga na nenga mabete ata lelo ba grand pote Joseph Kabila soki pe lelo yo bato bazo finga bango bazo tonga mona nenga mabe eza po bato ebele batamusa komo na mona nenga mabe et vous appelez ti lelo to na le vieux Fachi ingratitude eza forgé ingratitude eza forgé za ki enquêté zala reconnaissant na mutasali yo reconnaissance ezaka to songa kuna ko ndo sombele li ça c'est ça que lobi faut tongole palin parce que tu musuza pesa pe musala yele lo se retrouver kana mbongo ebele mais reconnaissance c'est ça que ndenge ozo tambusa kombo na yi reconnaissance c'est ça que ndenge ozo panzele sango yango to ben reconnaissance pourquoi pesa la pe que non so lelo bat bafandi lisanga place mo boye bazo beta pe lisolo ya mutu mo boye na ndenga bien mais soki lelo motivation beta ngo lelo ezate pourquoi bino bato bolia kana bango bato tambola na bango bato bofana bango bato bozaka na bango bobeta lisona ndenga fo yo ngati lisona ndenga fo fo kotonga ye ba art ozo poser na ba cité ba art ozo poser na ba milieu vandi bato ba se référer na yo mto zo sala ngo ba se référer na muto ozala na ye on dirait yi atinda yo ko sala ngo o sala ki on a ba sentiment na yo ingratitude bandoki bolongba na linga bino te do linga bino tata mukie ata bozo seka ko seka muta ko ina velo ngelo belange loko te to ko cité bino di bando kimité amabe bino bebi ta tour na bino pe roya so ibozana idéologie ka ke to roza lobby effacer les tableaux to fanda total ndenge azo sala biso to sona biso balar lobby tonga ozala te to bimana TV to bando telemela yi et si li tour et si li bandela souté bon, maman la sensibilisation, tous les Quinois, tous les Congolais de partout. On revivre cette fois-ci. Depuis tant que nous finga mané pamba. Depuis tant que nous finga mané pamba. Tant que nous avons ça rappeler va geste naï. Zonga na base sol ça bata base. Baye bagazo vivre. Mais yo so reçu la redétourner en haut. Oyo ko pesa depuis tant ma solo lukuta. Fogé. Tolingi binote na ba jewana ya mabe na tozo linga bino tata mukie na linga bino kutute tami sinota bino kanda viga ko boya lelo so toza fier ya makambo yo lelo na telemi pena boye liboso parler du peuple esplanade ya kitoko be munene boye eza po muta sala kyango toza reconnaissant pe na ye et sika nyos tu oyo kalita mutu vandi de fezanga rate lelo so to na elengi to kota triomphal poto bima 24 mba moko to kwa mobimba eza pa mutu asala kyango azalaki toza reconnaissant na ye lelo match vita imane rozala be rozana martyr po mutu asala ngo aza batu wana photo za reconnaissant na bango mutu osala nyos te mutu osala batu nyos za nzambe to reconnaître que geste muke muta sali biso ndo to ba ko développer ngo biso to ba ko batela ngo to ko lobela la prochaine occasion masolo wana ya ba destruction méchante wana ya ko panza ka bloka loyenge biloka leta loyenge po bino bo sepela likamo boyete on ne ka bino ndebo profiter na ngo o ba profiter na bango baza bele ba profiter na masolo wana quoi ba un grand bandoki na linga bino te ndenge to lobaki toujours na bandela émission bo s'abonner bo sala partage émission bato bana ba produit na bango bato bana posa ba leka na émission ba ko timbisa ba numéro za ko s'afficher wana bo s'abonner bo koti na YouTube et bo ka style officiel TV donc s'abonner bo partager ba émission to pesa na makanisi bo tina ba suggestion na bino bo pesa ba idée
une émission faut fonctionner biso peut topesa makanisi biso auto sala analyse selon biso mais au moins to linga négativité té donc so to telemela bato baza trop négatif ya on est to bango mais bato ba positif to za pour bino oza na idéologie on a tendance tout confondu et tendance tout confondu oza na idéologie na yo ozo okoya nango po ba jeune ba bénéficier to peuple bénéficier nango benga biso na numéro za R tout to ya to beta yango to lexa yango bo partager mission place to vandi bino eza votre serviteur amalo malako ko perfil mobutu quoi na ko bossa na te ko pesa mbote na ba oya ngai soki lelo bo mona ba image ki toko boye bozo mona ke tozo saila bino tout moment les vieux owanjole on pas kalingombi soki lelo yo to fandi tozo tanga ba image ki toko boye en direct de Bela eza grâce ya vieux wana to na posa sko ba tunet ba vieux owanji ba comme belé na ngo sikoyo d'abord comme pene belé bo fimbisa je azala ka ye moko te quoi pour charger l'équipe atinda matos à financer donc en tout cas fait aux reconnaissant toujours envers biso to za ben gratuit ata lelo to pumbwe to bando reconnaître yo pour grâce na yo ne to sela ba matos yo en direct de Luanda na bosanité mon ami personnel Jean-Paul Gauthier Danzenza ministre Bumbuli Boki antakale to koma kaka en direct de Luanda en direct de Paris na bosanité master nga Jimmy Destin Wane Lumbala en direct de Paris Patrick DG Magamongo yangoyo Patrick Yalingana boka bongo Patrick Makiadi master nga bureau de ba financement na yo wane zo sala bien pour te permettre que biso to sala remission le président Danilo ko abattre la Covebi toujours le coach Boka Style grâce na yonde to matakaka reconnaissance toujours biso to bossa na te to aloko bango te biso to na idéologie mususu na ndenge na biso donc ata bo finga bolo baloba na cesse to yoka toujours ba critique na bino peut permettre que biso to kola ale mwana kinsimba